Olivier Kamitatu azoloba na plateau ya Mutoyo a échoué na makambo mususu ya politique. Alors comme Luka babilobela koloba n'importe quoi pour justifier ma makambo songolo pakala. Bande on a mis poser question, est-ce que ma communicateur et chef de l'État bazate pourtant Buzoba et Salema ma communicateur bazabi mboka na biso eza à côté kate pe ba poste mususu ya mboka na biso eza ko saka na ngote bazo tweeter ba n'importe quoi et puis les gens les acclament. Pour quel futur du Congo? Ba communicateur bozabi tikato loba poste de l'obité ba Buzoba boyo mona sikoyo et continue kaka. Na mona mboka do na mélange raté, je ne mélange pas, na mélange raté. Ngana plateau na ngai soki oza fachité, ba fachiste o lekate, fachi ou rien. Ba maman ba tata bandeko mbote na bino bisika nyonso oyo émission oyo komeli bino. Lelo eza émission ya kanda, eza émission esengote. Poso de tiki boye tozo lobate, ba komona ne to ba baba. Dako sepela te na mona mutu moko boye. On a encore payé sa leçon, on a sali 18 ans. On a sali 18 ans dans la politique. On a sali 18 ans dans le gouvernement. On a bé, on est pour là. On a encore payé sa leçon. Mais finalement, loi oyo ya Tchani, ils ont bangi sabatu pour nanini. Bande ko nanga tala kandele ki na pesu no kutumbo tete. Ezanga ko na bino gérer mukuna. On a ko présenter bino émission na bino. Na motema ya kofungama na motema ya kofungama o ezali émission ya bana mboka nyonso o ezali émission o ezali pona biso nyonso pona yo pona ngai pona ndeko mwasi pona ndeko mobali pona mama petata. C'est triste mes frères, c'est vraiment triste de voir que jusqu'à présent nous ne comprenons pas quels sont les enjeux de notre pays. Qu'est-ce qu'il faut faire pour notre pays? Mais aux hommes de Mutumususu, Azolinga, Ateka Mboka, Pona, Ba, Niet, Pona, Ba, Mbongo, Moro, Ozenatinate. Bande, on a mis poser question, est-ce que ma communicateur et chef de l'État Bazate, pourtant Buzoba et Salema, ma communicateur Bazapi. Comment se fait-il que Batumoro Boye Obagina, PPRD, et Bébé la Bango, Kune Inde la Bango, les Oyo, parce que la ligne va se venger contre le peuple congolais, on se permettre que le n'importe quoi. Moi, je le dis, et je le dirai jamais assez, Nali de père et de mère, et n'a soutenir proposition à loi sur l'identité. Il y a Congolais nyonso, ou ali mwana mboka, ou ali de père et de mère, ou a botem na tata na maman congolais. Pour mboka na biso eza à côté kate. Pe ba poste mususu ya mboka na biso eza ko saka na ngote. Ozo ba ndeko zo koma ba bikoma koma na ba zo tweeter ba n'importe quoi et puis les gens les acclament. Pour quel futur du Congo? Pour la Congo nini? Ba communicateur bozapi, tikato loba. Poso de lobité, ba muzoba boyo mona sikoyo et continue kaka. Voilà donc chers amis, Babo Landa émission au Bozali partout dans le monde entier puis na Congo bozana ba mboka nyonso na mona ba nazomona ba commentaire pa bandeko bana katanga bana est ya Congo ils commentent par rapport na ba émission autoali ko sala parce qu'on peut pas se taire talanga yo talanga ité mais ngana ko se taire te pona di mwana mboka mutako pesa mbongo ta ngam loka Francis Kalombo a pesa mbongo ta. Bon, comme Francis Kalumba n'ont pas payé sangai, pas les gars na plateau nangai. Donc na chabango nyosu na défi, ata 10 000 euros na ozoate. Pour na moi na mboka donc na mélange raté. Je ne mélange pas, na mélange raté. Na plateau nangai, ceux qui osa fachité, ou fachiste o lekate, fachi ou rien. Wana des angana ma de fachiste, ya mukete. Nous soutenons le président de la République Depona Azan de Konangaï. Nous soutenons parce que je veux que notre pays aille de l'avant. Pour un programme Bokanabiso. Nous soutenons n'importe qui, n'importe comment. Bandeko Bolanda, émission Oyo, Naboke Bignonso. Parce que je vais faire une analyse par rapport, il y a Bilogo Oyo,
Olivier Kamitatu azoloba na plateau ya mutoyo a échoué na makambo mususu ya politique. Alors comme Luka babilobela koloba n'importe quoi pour justifier makambo songolo pakala. Soko sagi na Kabila peuple balingaki yote po nyokolaki batu batu minda kuna siko etali batu na nini etali batu na nini bolo bono eza loi moko ezo discriminer ba métier mais non to ba makambo lolenge sengeli to landa ba bilobela te oyo batu baliko loba il faut qu'on explique mutu likamna ndenge ezali parce que au moins maman moko boye ayi makambo te ba juillet ba bise que non eza ndenge bazoloba or en réalité eza yango te bande ko nanga lelo tozoloba makambo wana parce qu'il y a pas de communicateur alors biso toi so ba communicateur ya ofele oyo ba congolais. Donc nous parlons pour les Congolais, pour la poche nangati. Je parle pour les Congolais. Matériel ya ngai, mangamio su ya ngai. Maintenant c'est la pona mboka na ngai. Lelo émission kanene na Ebisibino. Honorable Jean Moutala, les émissions kanda. Viens nga César Ngadi. Viens moko bien. Oyo ateka pongi na e soka tiki balé kine balali pongi simaya zongi. Richard Benz. Bande ko nanga boyo na makambo oyo. Pour moi, nous sommes tous les bâtés, tout le monde directement, tous les cas, dans un morceau, il y a interview, salaki, moi, je suis oyo, ceux qui ont rappelé congolais, ceux pas congolais, pendant tout le monde a fait des connaissances. Pour moi, il y a Kamitatu, il y a Mwindu, il y a Pembete, il y a Metite, il y a Mwindu, il y a Onyonso. Si vous avez commis, Moutanga comme congolais, Nanko. Donc tanga comme congolais na kanaï siko biso ba congolais siko to lo beloko moko te bato balimba comme ba congolais na kanaï et puis ba tinda entre guillemets ba congolais ya lokuta pona ba ya ba tia désordre na ba média na bango pour là pona ba n'importe quoi ba bêtise alors on va plus tolérer ça ngam da pesa ngambongo azate muta pesa ngambongo pa bebisa mboka azate e ko simba te. Et puis, nous avons un plateau dans les mutu oyo azoya pona koloba makambo ya malamu pona mboka. Soki oye pona oteme na net ba loi sur l'identité ya ba congolais o legate. Et puis nous sala toujours wana pona ko sabino ba vérité mususu oyo peut-être bolinga boyoka te mais boyoka yango. Si mato ina bino ko fungama. Boyoka. Écoutez-moi d'abord chers amis. L'introduction de ces flatteurs. En Belgique, parcours politique et gouvernemental exceptionnel du président de l'Assemblée nationale jusqu'au ministre éternel du plan, aujourd'hui porte-parole de Moïse Katumbi. Que vous reste-t-il à faire? Eh bien, j'ai été ministre du plan. J'ai rêvé le Congo. Être ministre du plan, c'est voir le Congo dans 2-3 générations. C'est imaginer comment nous serons, comment vivront nos enfants et nos petits-enfants. Mais évidemment, ça part d'aujourd'hui. Le changement n'attend pas. Il faut imprimer tout de suite ce changement. Eh bien, je crois que je suis exactement dans mon rôle pour soutenir celui qui peut le mieux incarner le changement et la transformation positive de ce pays. C'est qui? C'est Moïse Katumbi. Flatteur oyo, abanda flatterie kala. Uta bachala mwana tilelo. Asala ka flatterie. Azo komisa Olivier Kamitatu. Azo pese ba titre sur sala ki azo bakeno, il était excellent. Olivier Kamitatu, il était ministre de plan. Aujourd'hui, il dit que non, il azo incarné azo soutenir mutu azo incarner vision et changement na Congo. Ah, bande ko ngai. Siko mutu azo incarner vision et changement na Congo. Eza tata oyo Moïse Katumbi. Moïse Katumbi oyo moko Bogolanda azolobake azane congolais te. Le papa faisait la pêche aussi, il était aussi dans la pêche, tout le monde était dans la pêche. Donc nous sommes le produit du poisson. Nous sommes le produit du poisson. Il a fait un peu d'argent. Il a fait quand même beaucoup d'argent dans le poisson, comme tous les Grecs. Il a fait quand même beaucoup d'argent dans le poisson, comme tous les Grecs qui sont venus à l'époque, tous les Juifs qui sont venus. Quand Hitler s'attaquait
à la communauté juive. Donc c'est à ce moment-là que mon père a dit fuir. Il a fui donc de Rhodes là où il était. Il s'est retrouvé au Congo, il est passé par le Maroc, tout ça. Et donc c'est quelqu'un qui a perdu ses parents très jeunes, à l'âge de 19 ans, dans le camp de concentration. Mon père, quand il est arrivé, il a commencé dans ses affaires propres, donc dans la pêche, il faisait la pêche. Ma mère a rencontré aussi mon père dans ces villages. Ma mère a rencontré aussi mon père dans ces villages. Et voilà. À l'époque, c'est pour vous dire que mon père n'était pas raciste, parce que pour avoir une femme noire, c'était très difficile pour un blanc d'avoir une femme noire. Il fallait compter vers les années 42, 43, avoir une femme noire. Mais mon père a eu ce courage-là et il était en même temps juif. Pour avoir une femme noire, c'était très difficile. Ils se sont rencontrés ici. Bon, finalement, je commence à me dire à gauche. Tout ce qu'il y a moi aussi, tout ce à Mobali. Potoyoka. Qu'est-ce que Olivier Kamitatu peut nous enseigner? Olivier Kamitatu. Qu'est-ce qu'il peut nous enseigner? Et là, Olivier Kamitatu a expliqué biso au Italie Congo. Est-ce que Olivier Kamitatu a l'inga Congo ou l'inganga nayo? Olivier Kamitatu. Bandeko émission Kanda, tout est permis. Na ba makamnyos na oloba. Pour me faire pesa ngambonga ate, me faire influencer ngate, ba na France awa, ba yati, to zela bango. Sikoyo, likolo ya haine, likolo ko luka kozwa pouvoir na makasi. Yango photo loba n'importe quoi, to loba n'importe comment. Olivier Kamitatu azo loba keno mutu a changer Congo, eza Katumbi. Katumbi a changer Congo na ndenge nini? Parce que kana katanga pa makokate. Bon sikoyo Congo mo banda koka. Balimba expliquer biso eloko nini parce que oyo nyoso Katumbi asala azongo na Congo. Bambongo nyoso oyo a dépensa, bambongo wana azongo na Congo. Mais on dit quoi là? On dit où on vit dans quoi? Mes chers amis, tola muka po makamba boso tiki yango mboka na biso ekokufa. Toko tolérer biloko boye bisute. Na mite foto luka moyen moko boye pona to kanga minoko ya bato ba n'importe quoi na. Ba koma ko banga. Bobang saki jamais kasamba bien te. Bobang saki bien te. Po oyo ye a vivre na vie na e eza pona makambo oyo ya sala. Ba journaliste musu oba ocha makele na bazo lobaka. Ba nyoko pa bato wana. Ba nyoko ma bolimbisanga ya moma na otanga bakombo te pona ibino mo ibika ba makama ninge ele kaka. Meza ma mingi komona batandinga ngona mutu musupe ayambi epe amone peke no aya mutamalo toyeba ka moko futur na biso toyeba lobby to kende wapi pourtant mbe bela ko sa na vie yango ko sangana na démon au sambwa il y a une parole qui dit que lorsque tu manges avec Satan il faut avoir une longue fourchette. Il faut avoir une longue fourchette, mon frère, parce qu'il risque d'être happé. Si on a Satan, il y a quoi messa et quoi messa. Ex-kabiliste lelo, comme opposant Mboka, même abisso na mbonge mo mbebe moko boye. Olivier Kamitatu, qu'est-ce que tu vas enseigner au peuple congolais? Na émission ndengo, yozolo ba que non, la seule personne oyo esengeli pona Congo. Eza Moïse Katumbi. Obi tokomi ko bela na Congo na tokomi ko bela. Bandeko, bolanda lisusu parti ya mwanda munazo mwa biloko moko bo alobaki ya mike si mabongo ngana na sala commentaire na ngai. Oya sepeli na nga sepeli. Opa mona ngana lobi mabe, ngana bina mona mboka. Je suis fier d'être congolais. Na sepela ne tata na mama na ngai ba botanga na Congo ba congolais. Voilà la suite. Bon, on doit continuer. Je ne veux pas faire ici du messianisme. Loin de là. Moïse Katumbi est un leader politique. Il a certainement des défauts, comme tout homme. Il a des qualités énormes. Mais il a avec lui une volonté irrépressible de changer les choses. Il l'a prouvé dans sa vie professionnelle. Il l'a prouvé dans le domaine sportif. Il l'a prouvé dans le mécénat. Dans la politique, il a prouvé qu'il pouvait avoir du courage,
être gouverneur d'une grande province comme le Grand Katanga, qui produit des centaines de millions de dollars, qui porte l'économie du pays, et décider de tout abandonner pour défendre ses valeurs et ses idées. Et donc, c'est quelqu'un qui a montré du courage. Nzambe na ngai obi muto apesanga kanda boyo kono biloko maba bêtise azoloba ke Moïse Mbi na nana beaucoup na Moïse Mbi que Moïse Katumbi Soriano aza courageux, que Moïse Katumbi a prouvé que azalaki donc Moussali Mounene quoi, parce que a gouverné qui Katanga il a excellé dans le sport. Mais dites-moi un peu. Moi, na Katanga lelo, na Katanga. So ba bisie que Moïse Katumbi a salama ma bien na Katanga. Moi na Katanga ni no ko telmisa Moussa Pipo Ndima. Moi mbalo ko ba te ko assassiner o ba bomaki ande ko lo ba ma bien ya Katanga lo ba abaki na tatana lo ba ki azana ciseau a Katanga o ba bomai. Et moi, je suis et puis ça na kanda. Moïse Katumbi a excellent na nini. En tant que gouverneur du Katanga. Et là, on Moïse Katumbi a tongi, ya malonga na Katanga. Parce que Katanga, c'est Katanga, ba Belge, ba tika ango, ba tonga Katanga. Ce ne sont pas les Congolais qui ont construit certains bâtiments aux Katanga. Moïse à part qu'on sala ba business nae, à part comme un homme d'affaires, et là on nini oye à salaki ya munene. Biso ce na Congo, balo bana biso makambango lolengi nini. Ba expliquer biso makambango ndenge nini. Que ba musu ba opportuniste, ba zo pour ba chat désordre, na ka jambuka na so boyo ka biloko zolo ba mala. Il dit mais Katumbi, il est Katumbi parce que Tshisekedi, Félix Tshisekedi l'a ressuscité, l'a voulu. Il lui a donné un passeport. Il a permis qu'il revienne dans ce pays. Il lui a permis de jouer un rôle au sein du gouvernement de la République. C'est de l'ingratitude. Était la fabrication de Joseph Kabila. Aujourd'hui, on dit c'est la fabrication de Félix Tshisekedi. Et puis demain, on nous dira c'est la fabrication d'un autre. Non, Moïse Katumbi est d'abord Moïse Katumbi. Pourquoi fait-il peur? Pourquoi fallait-il à la hâte découper le Katanga? Il faisait peur. Pourquoi faut-il aujourd'hui commencer à réinventer sa nationalité? Oui, on va en parler de la loi de... Et bon, aussi, communicateur, Banamboka solo, Sengeli Batelema, Ponagoloba, Bazarapi. Bazarapi. Tozawapi. Pour la tika mutaboe, ata mo lapena kini kuna bazo bakanisi neti bango ba bangisa bato. Union sacrée ezo banga Moïse Katumbi e bange pona nini? Moïse Katumbi basala eko, basala e pa ya fachi. Basala e pa ya fachi, akoma mitelengano, abe sukota okendete, abe sika okendete, mutazong c'est leur passeport. Mais bon, c'est ingrat. Bon, véritable ingrat, bino ba o va na plateau na. Dernier de ingrat bino balé wana. Donc bon jamais de mauvais côté. Le roi boit de mauvais côté pour tika la nengo wana. O ba benga bana masatana. Ba bino wana. Comment batum balé ba ko vanda pour na ba bêtise. Obige ebisanga na kanda. Et puis, kanda makasi bandeko na ngai kanda makasi komona ke bata ndenge ba tika mba continuer ko lubaka na Congo wana. Bandeko to koba to landa. Être gouverneur d'une grande province comme le Grand Katanga, qui produit des centaines de millions de dollars, qui porte l'économie du pays, et décider de tout abandonner pour défendre ses valeurs et ses idées. Et donc, c'est quelqu'un qui a montré du courage. Lorsque cet homme dit que Azolo Bakeno, Moïse Katumbi a abandonné qui fonctionnait à gouverneur pour défendre ma conviction. Mais les oyo, ceux qui n'a l'époque wana Moïse Katumbi a le que non Kabila alaki ndoki Kabila bomisa
Batuna Est, à Bomsa Katangé. Mais pourquoi est-ce que Lelo, Moïse Katumbi, a se réconcilié avec Kabila? Pourquoi est-ce que Lelo, Moïse Katumbi, a se sangana na Kabila pour na Baluka, Basala, Félix Tshisekedi, Antoine Mabé? Ba coup d'état est raté. Ba tenta est raté. Coup de monsieur tout raté les sous. Mais ma femme est calme. Ba ti ba costume dans la veste, ba assassin ma criminel, ba le ba mutu. Oibo se pelara ko pour mo chef de l'état, on a démocrate. Abe mutema munene mutu malamu, amona mabete. Pour ne tu na plateau ana. Nabi koudne côté au lobelati. Non on va na plateau na. Nabi côté au lobelati. Non on va na plateau. Peuple congolais simbara moko na bina muke. Faut ganera lela. Faut ganera lela. Basalinga boy. Ah, qu'est-ce que Moïse Katumbi pouvait défendre de bon? Il était avec Kabila, il a toujours été avec Kabila. Il fait des choses pour ses intérêts personnels. Donc bisoto ndima tatawana akoma mukonzi na mboka po biso to kemba. Mwana Congo fungola misu tika lokoso mbongo. Fungola misu. Olela. Olela mano na munoko mboka olela. To continuer na analyse wana. Pona sibino ngai so na mone lokoko epesinga kana muto apesa mbongo azati. Muto apesa mbongo ati pona na Nzambe. Na Nzambe aleki mbongo na nyoso. Pe makutu ya bomo ina nango. Ya ofele onzamba pesa ngai. Eloko cher. Donc mutonga na banga ezaka Nzambe. Totika ba lokoso wana ba lokoso ko yambaka bato ba boma mboka pona ba lokoso po ba mona yo. Totika biloko wana. Ya malamu te. Tuzaka encourager mabe. Donc lati elamba pembe likolo mena kati eza mwindu. Yamba di musuko so ba kepa fachi dingane bango ti. Pa yebi bango ke ba bata double face. Bata duplicité. Facha yebi bango. Toko ba na analyse wana. Po boyo kana ba buzoba o tata lo. Ba poso nga laksi bino ngote bo kipa ngote ba misu ba kipa ki ngote. Mais nga lingi bo kipe yango. Qui a montré une volonté non seulement d'avoir une vision, mais de pouvoir la mettre en œuvre. Et donc c'est comme ça qu'on a décidé le G7 et que j'ai décidé personnellement de me mettre derrière Moïse Katumbi, à son service, pour le faire gagner, mais pas faire gagner Katumbi, oui, faire gagner le Congo. Lui, le G7, Bangote, moment moutane égocentrisme, il est. Pour moi, il y a un tata na bango, avec le gouvernement, avec un côté mabé. Kota malamute, le gouvernement dictateur, il y a kota le kayango wana. Bon, se souvenir de l'histoire à Tchombe, quand tata na mopaki na katit. Il est G7. Cet homme est en train de nous dire qu'il soutient Moïse Katumbi. Donc il ne veut pas faire gagner Moïse Katumbi. Bon, il y a un mensonge, mais il veut faire gagner le Congo. Si vous avez un Congo, Congo autolobela, Congo nini. Congo autolobela wana. Et ça Congo autovandara, to Congo mo na Zambie, to Congo mo na mboka ba Olivier o avant na plateau wana. Hein? Avec ba émission moko boye, ba si ba bongisi. Donc flatterie et bandelti souka flatterie na flatterie. Donc les corbeaux et les renards, maître corbeau sur un arbre perché, tenant à son bec un fromage. Na continué pour Totangat. Totanga à soutenir Moïse Katumbi, mais à soutenir Congo. Donc finalement, donc on va nous au lobby, nous sommes pour les Congolais, il y a maïl été, il sima batouana, les Congolais, zoba, il sima batouana. Au moins, avant de défendre l'indéfendable. Ata bino bande ko nangai na tomboka te pona nini te ngama na makongole maïdo ya makila azo sentir makila etango na kaza nzuto ngai etambola ko esuki na kaza veine na ngai tokoba na buzoba oyo ba ombala bazoloba bala mbongo te ba opesa ngari lo moko te na banga pe bango boko mona ka bango jamais na plateau na ngai jamais na vie na ka bomona na batandengo wana po ba niveau te Bolanda,
suite à la quoi vous zobana na ba question oyi tata na pas poser boy bika yi. Mais Olivier Kamitatou, vous parlez très souvent de l'offre politique des Katumbi. C'est l'offre politique d'hommes d'affaires, de managers d'équipe ou d'un président d'une grande nation comme la République démocratique du Congo. C'est d'abord l'offre d'un gagnant, d'un vainqueur, quels que soient les domaines qu'il touche. Il n'y a pas à dire il est ceci, il est cela, c'est un tout. La République démocratique du Congo, aujourd'hui, a besoin de retrouver un esprit de gagnant, de vainqueur. C'est ça, Moïse Katumbi. On veut que Madin de flatteur. Ah, flatteur est au Saranate. Flatteur est au Saranate. Moïse Katumbi, c'est un tout, c'est un gagnant. Moïse Katumbi, c'est un gagnant. Il a gagné quoi? Tout ce que Moïse Katumbi a gagné en Ndengenini. A gagné en Ndengenini. Donc, na Congo, ils ont un bateau dans Mbongo. Le roi y était. Basate, na Congo, il est gagnant. Moïse a un esprit de gagnant. Parce qu'il est gagnant, tant qu'il y a un problème na poto, tant qu'il y a un problème na Kabila, le roi est gagnant. Il y a un comme président de la République Bandakala. Soit il est gagnant. Ma perdante. Pas perdant contre Kabila. Moïse Katumbi dans une mauvaise posture. L'opposant congolais a longtemps été la cible de rumeurs sur une prétendue nationalité italienne. Le magazine Jeune Afrique vient de le confirmer. Selon le registre de la province Salvito-Normani en Italie, l'ancien gouverneur du Katanga a bien obtenu sa naturalisation en 2000, mais en janvier 2017, il a demandé à rendre sa nationalité, rapporte Jeune Afrique. Une information qui pourrait bien entraver les ambitions du principal opposant à Joseph Kabila. Moïse Katumbi avait annoncé début mars sa candidature à l'élection présidentielle. Seulement la double nationalité est interdite par la loi congolaise. La Constitution mentionne que la nationalité est une et exclusive. En choisissant la nationalité italienne, Moïse Katumbi a-t-il de ce fait perdu sa nationalité congolaise ? Il lui reste jusqu'au 23 décembre prochain pour éclaircir sa situation. Lelo oyo, mutu oyo lobeke alingaka bomayo. Ozongi suso mwana ume, uko soki mwana soki bwana yango. Bozongi lisusu politique amabe ya satana, politique pola oyo ememaka mutu nulle part. Moi mbali wa fandi wana ayebi yango très bien que na libota na bango basala politique batika la kana simaka ya ko djembela kana sima mutu ka ko djembela tata na djembela na ba comment je peux dire a djembela na ba gouvernement o nyostu eleka na Congo tata na ye pe azaka ndengo wana Azoloba Moïse Katumbi était un gagnant. Moïse Katumbi a gagné contre Fachi 13 à Koka. Te Okoka Madomu Kwantombolo donc Moamai Moula Tenta. Yo Okoka Okoka Kwantombolo. Omo moto bangaka vaina kwa mo bebuta démystifier bino a démanteler ba cop na bino nyonso. Ba cop nyonso balaki nango a kati yango mike lelo oyo au monde a offendu Kaboué, bon Francis Kalomba les gars na TV, à nous ba bêtise. Produit fini à JB Mpiana. Pour 100 JB à la Guineta, tombé dans l'issue na et. Mutamma kulu na ville à Kinshasa. Et Francis Kalomba. So bat ba souffrir. Le moment tu na rono kulu ne uta bangot batu ya Katumbi. Na poko balaki ba petit abitinda so ba master so ba ki banani ya Kabila yena Jekoko Mulumba à l'époque tabakanga ba séquestra kana ni libané mon ndaku ba bendela et simbate ya ba beba na Kabila alors depuis le roi tactique na ngwa liso ba beba na mutu ba mo finga to ba mama mutu wana mais to ba na makambo nanu oyo ya jo oyo azolo ba bêtise na plateau de télévision pour
habike démocratie continue na kati ya Congo ba simba été bon pendant 18 ans yo sali Moussa Kabila pendant 18 ans occupé ma fonction minene na Congo wana te boy sangana no eloko nini Olivier Kamitatu asala na kin asala na Congo eloko nini asala ah tout tika yo mo ba musu ya kozanga mamolo ba communicateur baza wapi ba communicateur boza wapi est-ce que vous avez tout le monde te ah nga ba corrompre nga te bo pesa nga eloko moko te po mona nga bina ba milliers na bino te mais ma makasi ezoya bo sutu ka boye na mystique a fourmi po nzambe wana sala na kuku mokile oyeba kaka tango nga makambo elubebela nde to oyeba bolanda lisusu babuzoba oba oloba bambaye na plateau wana sima bonga zonga suna na émission na ngapona sino na kanda osakana te tout est permis ici tous les coups sont permis so bo benga impoli hein pour tout de alola so ba ko benga impoli parce que nga sona na kanda c'est comme ça que je suis oyo ko felo mide ayibsaka mutu wana na émission moko boy habita nga na kanda na la boy azongisa tata wana mana nzela bolanda suite ya makambo bongo to kondina mo analyse si ma bongo to si émission. Donc n'allez pas dire est-ce que ce sera plus un homme d'affaires, un sportif, un politique, non. Ce qu'on veut redonner à ce pays, c'est une âme de vainqueur, de gagnant. Nous devons redevenir une force, une puissance, et nous devons redevenir respectés à travers l'Afrique et le monde. Il promet de redonner à notre pays une âme de vainqueur, une âme de gagnant. Redonner à notre pays sa souveraineté, sa puissance. Banda Moïse Katumbi, Azwa Kibokonzi. Il faut qu'on redore blason. Il y a Congo, il y a Angote, à part que Lukambongo. À part que Lukambongo na Kibokonzi. Et là on y est sous la Luka. C'est maintenant que non, bah comme na vision moi munene sika ya Congo. Bah comme sa dignité à Congo. Bah na Congo to la muka. Moi biloko boy. Moi kuna ke nango mama musika maisate. Mana ke nango musika ate nanga bino mbo sa constat. Ah so moi ezali pe boluka émission bolanda ngoti na suka. Ponga yo pesa nga dende colère en sakanate. So ba se belé ba muchebwe kwa soki ah, Nzambe na ngai. Congo na biso moko bandeko na ngai. Ole to bundaka biso na biso. To finga na biso bitumba yango. Bitumba yango mona mutafandi ka boye o ndonga na zali na général Songolo, o nga colonel Boy. Bitumba kaka bozo bunisaka ba musicien, bana mona logo moko te. Bana mona logo moko te. Ah bazo mbongo na pasi na mabanga na yandi bazo mbongo matolo banini batu ya hotelemela bango wana bo hotelemela bango te au lieu de faire des vrais discours venir vraiment avec des vrais propos te toaka na babiloko mo boye oyo ezanga tina babiloko ya séparatisme babiloko ya ba tribalisme oyo na habité ce que aussi la mkolonini. Au moins donc bayo kaka donc le quoi azana besoin payer pas comme mukonzi azo kaka ba résultat ba élection o ya polaki et loba ndeko na ngai Ignace Nzele loba Ignace Nzele donc o luka ba résultat ba urne ba résultat ozo luka ba résultat yo moni yo nde mutu. Il faut que ma chef de l'État. Mais ce qu'on a dit, peut très bien. Banyongo mususu mutozo finga ramda a foutre là yo. Bamaka mususu oyo engo beb sa vie na yo. Mutozo finga yem tuka ka pesa au moins valeur. Ba mo no pe mutupe. Bande ko ngai boko tika bato aboye. Azoya na makambo. Bola na la susu ba makambo azoloba. Et puis tozo nga susu pona to meka ko sala suko analyser.
Babilo tato azolo ba est-ce que eza na nzela so moyo ki ma bien est-ce que azo ba kamazo miyeba to azo miyeba te après 18 ans ya buzoba bobo pakola Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo Buzoba. Ce sont des véritables ingrats. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à des gens pareils? Donc Moutouma zo mona ma vérité na misu boye a dit ma vérité te pas de grave ça. Hein? Toi Mende qu'est-ce qu'il n'a pas dit à propos de Kabila? À comment ça Kabila était à niveau ni? Les logo monisco oh non yaki politique. Tala Congolais. Moi na Congo oya solo. Bon pardonnera le sous-souté. Bato ba koyaka na TV ou bazoya na télévision pour na koloba makambo et puis après ba ko asima ngote. Ba ko asima ngote on lukas ko avant disco calme on a continué union sacrée boy na boye hein. Mais avec ba idée moko ya mabe. Là on a bloqué matata mponyo a comme opposant mais n'a pas perdu ba inae. Ba inae pourquoi? Parce que a démissionné qui à cause de dauphin il y a bon il y a tokobeta masolo bela kobeta bana Congo. Pour nous sommes la bouche. On est la bouche des Congolais. Moi je suis fier. Nazo langa musala ya kolobela ka Congo. Nazo musala kolobela ka Congo na matériel na ngai. Na matériel na ngai moko réalisateur. Il y a une mission na salaka. Na fier aux la Congolais. Na fier. Pour nous on a besoin de bon côté. Pour déjà ceux qui mboka na comme kitoko, mboka na comme malamu, na ba projet aux na mboka. Na ko sepela. Na maye na ngana o na bi ko sala. Ceux qui nous va permettre ngana za pe mukolo moko mwana mboka oyo ako chaper le boko pona gouvernement ke liboso et ça a plaisir. Pana mpanza sango lelo te. Na bandi kala na mpanza sango lelo te. Na ngai binga ite. Botu na vie na ngai na benga le motivation men. Jean-Luc Chimbalanga ay Sabino et sika nto uta. Ngana petit na ya tongo. Ya esika nto uta, musa nto sala te pona mboka. Mbangu nto kimate pona mboka. Vous avez un ingrat. Vous êtes des ingrats. Donc des ingrats du 1er au 31 décembre, vous êtes des ingrats. Vous comprenez? Vous tous là, vous êtes des ingrats. Maintenant, on va commencer à vous chercher un à un. Pour te décortiquer, tu vas payer. Yope au Utawapi. Yo ndekwano Utawapi. Bayanoga imposer biso aux Congolais. Au Utape Wapi. Yango Zobanga. Moïse Katumbi fait peur. Il fait peur à qui? Moïse Katumbi fait peur à qui? Ah, ben, ça n'a. Ah, tout ce qu'on a vu, Moïse Katumbi, Moïse Kabila. Moïse Katumbi, à Bank Sanai. À Bank Sanai, na Congo. Moïse Katumbi. À Bank Sanai. Tout ce qu'on a vu, Babilo, ils ont atteint à pas mal ce qui pendait. Biso, tu as vu na biso. Tu as vu na sopo nekolo. Tu as solo au moté. Tu as fait ce que vous voulez, on n'en a rien à foutre. Pour te dire que tu as un konzamboka, oh, il y a solo. Un konzamboka, oh, il y a salamaka mamalamu. Na mboka, oh, ça que mboka. Le loso qui mboka est comme la fierté. Mais c'est à cause de Fachi. C'est à cause de Fachi, les lobos, on cherche des solutions. Mais c'est à cause de Fachi. C'est pas à cause de ces journalistes-là qui sont sur Twitter qui disent des bêtises. Moi, je n'attends pas comme une réalité. Parce que Baba Ndekonangati n'est pas Bangoti. Baba Congolais. Tobo Sanate Kajombo, Akufa. Kajombo, Akufa. Tobo Sanate Jijiani, Akufa. Nano le wango chef de mission Nangai. Nano rappelez pas tout Akufa Ana. Thérèse Kapangala, Akufa. Ama Tungulu, Akufa pour na Congo. Mukendi, Akufa pour na Congo. Akufa pour na Congo. Moïse Katumbi, quand est-ce qu'il a perdu sa nationalité? Moïse Katumbi a une nationalité. Oye Mogaloba Ango. Moïse Katumbi a la nationalité nae. Moïse Katumbi, il est zambien, il est juif, il a dit lui-même que je suis juif. Francis Kalombo avait dit que sa mère était une zambienne. Moïse Katumbi a la nationalité nae.
la nationalité de Moïse Katumbi. Mais ce que bolingini na Congo, et là on est bolingini na Congo, bino ba ozoloba, bolingini na Congo. Et là on a misubo, oh kindokite ma kindokima donc babenga à ciel ouvert, kindoki à ciel ouvert, il y a tongo makasi. Kindoki à ciel ouvert, Moïse Katumbi, abangi sabatu, Moïse Katumbi ba s'acharner contre eux politiquement, mais comme mutima azoloba, azoba gena nga congolais te. Dans l'homme azoloba, que soy mutabotama na mabele na sol congolais. Oba au droit de sol, droit de nine. Somme mutabotama na sol congolais. Mais ceux qui parents moko à mon année étranger, parents ba mon année étranger, aza congolais te. Botuka kosa biso, botuka kosa biso, botuka kosa na lobele mambalo ana na émission et les cas ba émission na salabo lan bo fouiller bo mona na lobele makambo ana. Na lobele kango ba s'acharner contre mutu ane congolais te. Mutu ane congolais te yemoko ina mboka na biso. Il était au bon moment. Ba récupérer na famille moko bien. Pour ka tebeka toto yemoko a reconnaître été le là ndeko na ye, propre frère na ye. Alors ce que boy sangana no siko histoire ba monta sur Yé. Histoire va monter sur Yé. Pourquoi tu veux que tout le monde va 50-50? Père n'a pas de juif. Bon, quand tu veux que non, aza congolais parce que côté mongo aza katangé. Mais yo, oye pas ina bango kuna donc usali mambosala wana. Na mona musala. Et celle que yo yé. Siko la congolais nani. Acharnement ce que va saluer acharnement yandengeni. On se donne ça flatterie, hein. Si on flatte Moutou, si on mettre la maboko, on dit que toi tu parles bien. On a bien la sortie médiatique qui ratée. On dit qu'on l'a batté. On a commis ça Moutou. Ben, dans le dernier moment, et PCP, moi, crédibilité. Yo yo zo bo meli susu mutasa asa kufidja asa sili politiquement zo bo maeli susu. Mbongo esombaka mokilité. Mbongo esombaka pongite papa, mbongo esombaka pongite. Mbongo esombaka pe mate. To vanda kaka. Tota na politique ce que to kende. Ma mbebele ko sala na 2023. Mingi ba osimba mutu. Ba otika koloba. Ba tebele ba no tele Mobutu. Ba tele Mobutu. Ba tcha ba espoir na ngosi Mobutu. To comprendre raté, to raté. Mais tant Mobutu kufaki. Mingi batika na projet inachevé o esilati. Mingi batika na projet o esilati. Parce que ceux qui sont là et qui veulent l'exclure savent eux-mêmes comment ils sont arrivés là. Vous savez, quand on a commis un braquage, on a souvent peur de repasser à l'endroit où on a commis ce braquage. Cet homme parle de braquage. Il dit que quand on est arrivé au pouvoir, bisika yekudina kuma kuna pouvoir go, ninga kuma na makambwana, teba kudina kuma na pouvoir wana te ye wazolobana. Braquage. Obi, au moins siko tant biso de finga, tant de finga est vraiment. Bolobono ba fingi mutu, be le mutu mabe ba se rabaisser. T'es au se rabaisser, t'es un méchant. Je sais me faire un grand monsieur parfois, quand il le faut. Mais lorsqu'on parle à quelqu'un qui ne veut pas se donner de la valeur, lorsqu'il y a une personne qui vient pour dire des bêtises, hein, comme Badloura, Francis Kalomboana, Ozomo Azobono Naza avocat, mais il est en train de dire des bêtises. Na mutu oyo à un niveau na été, mutu oyo ba kokani na ba tikala jamais au kokani niveau. Si comme mutu nga respecter, ba respecter nanine. Et là, on va respecter les. Hein, ce type ici, il parle de braquage. Donc, Fatih Suko, donc, à ça braquage. À ça braquage politique. Comment on a pouvoir en dégainer? Quand tu es Olivier Kamuta, tu as besoin de faire comment on a pouvoir. Il y a besoin de Katumba comme gouverneur. Comment un gouverneur, besoin de Ponaki. Est-ce que Katangam va Ponaki? Yo, tant que comment qui l'assemblée, au Missanyo, sur ce Baponayo, Biba Noumayo. Tout le monde a maman comme Yuana. Arrêtez de dire des conneries, des bêtises. Arrêtez de dire n'importe quoi. Parce que les Congolais, Congolais, tout le monde parle au nom des Congolais. Tout le monde. Mais biso matamalam, oto yebi, bolamu yamutu. Quand on parle de notre pays, c'est avec sincérité, c'est avec vraiment beaucoup de sincérité.
et d'honnêteté. Batuni bino ka eloko mo babino par exemple yondeko. L'accent identité na yo loba outa wapi. Oza congolais mais ce que so babi oza 50-50. Moins au assumer ou bien aux ba fonction moko boyete na kati ya mboka neti ba fonction ya ba ministre ba défense, ministre de l'intérieur, aux ba fonction te mabe ezapi président de la république te mabe ezapi. Po za mboka na biso. N'importe Mobutu ye Mobutu tango agi na bomoy pour comme président un père il faut des pères et des mères. Il faut des pères et des mères. Mobutu asaki na loi na biso ezalaki ezalaka na loi na. Noël Tchani ala musango kaka mais ko bato bazo bambongo o bazo bambongo ba pesa bambongo lelo oyo ba komo soma be bakar ba okene be ba poto ba nini ba komo mona ke non bifte ko bazolia donc ceux qui ba lobeli yango te elo ko nga sumta pesa mbongo fona ko lobati fona lo ba ba danger na ba bien net mikolo so yata na le kapona makamba tourner moko boye oyo ko salema c'est parce que ba pesa mbongo yana o lobela tourner wana au moment opportun, na kolobela yango. Mais na koloba te pona na exagérer. Po ata ozo komisa moto, ata mutanga futa yo mbongo, mais tala pe lobby na yo. Tala pe lobby ndeko na ngai. Total la lobby, total avenir abana te, futur abana. Bano to mona nzelani. Bano lekela wapi? Bano lekela wapi? Chers amis, chers téléspectateurs, monde entier, bino yo so bolanda Jérémy Mukuna. Na pesi bino merci na tomeli bino merci mingi o bolandi émission oyo po na moni mutalobi na été bat balo bana bango te yanga comme na ngoloba ngala koma na ngoloba po na kota na musala oyo ya ofele na besoin te na besoin te Fachi 13 na besoin te Félix Antoine Chulombo abenga ngai po na ngai na ko ma porte parole na te bena koma communicateur na zela yango te. Alors, Moussala Nzambe a mokili avec une mission. Aller jusqu'aux extrémités de la terre et faites de tous des serviteurs de Dieu, des chrétiens. Salabat Nyo Suba Dimanzambe, Papa Zabo Moyaseko. Donc, est-ce que Moussala Nzambe Yangoana, non, Moussa Congolais, Fongola Misu, Biso doit prendre l'arte, na kola na makambo Yolanda Mbongo na simate, na kola bongote. Lelo pende e comme la ngati mukona kozwa mbongo ni ebele na kozwa na mutoki na kozwa mbongo na kozwa mbongo pe bo mona kena comme na mbongo ebele e mbongo na ngeza pona kosunga pona ko mona ndeko aza na pasité na ko mona ngote na ko mona mutana pasité na préfère ngana tikala tolo polele mais la mana lati na kabela mutu o azangi lamba nga azande ngwana bande ko bolande mission oyo na sali lelo pona ko lobela makambo ya tata oyo abandi makambo kala uta père adoptif na ye abandi babiloko na yo alelo le roi se sentir menacé par loi na bamoni que non babaki ya tour na bango po na ebité jusqu'à quand likambo ya tour na biso et aussi là pour lelo osko batko tumbi baluko baza pouvoir po bakoma ko vimbana nanu ko bozi pouvoir te bozo vimba na ndengo wana e boto bozo pouvoir bat bako nyoko mata bino ba congolais ko biso ba congolais so to sele kebate to ko nyoko ama boumbu e ko sila te boumbu to ko nyoko ama na FC bino to ko nyoko ama ti mukolo yeso kozonga so to sele kebate polo koso o na kada congolais na monate donc mutu mo ya ta ko telema pe mbongo lo koso mbongo bande ko balandi émission na biso esili nango merci na vie na ngai o ateka pongi na e soka tiki ba petit si mazonge pa na e ya sezanga di club o loba toujours o loba tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très ngala baksa très mususuana longtemps vio ebi na pesi merci na binonyo obo soutenir nga Jérémy Mukuna na yaka na TVT pour na koma star pour elongi oyo et on a besoin de faire l'effort pour comme star pour eyeba nango déjà partout Richard Benz ya yango wana bande ko nyonso oyo Congo bana katanga
au bana est à Congo bazé ko nyokwama boy kampiko na ba Congo na kisangani partout boy kampiko parce que mboka na biso ezo linga ebonga mboka na biso ezana maboko ya nzambe po mokozi ya mboka azongisaki yango epa ya nzambe donc mboka na biso ekomata ekoma na niveau ke omona bato azoloba oyo asambala na bato bija omoni avandi wana mais lokola amoni échec na été benga un échec probant comme il n'a pas vu son échec il va toujours continuer à parler comme ça mais lorsqu'il verra son échec il va commencer à regarder les gens avec un regard de chien. Tu vois un regard de chien perdu. Donc il regarde, il ne comprend plus rien. Avec un regard de chien perdu. C'est comme ça qu'il va nous regarder. Maman Esther Mukuna, service c'était la bonne bouffe. Bande Konyoso, Oyo, il y a Libanda, P.A.Kati. Merci Mingi, honorable H. Jean Moutala. Merci Mingi. Merci Mingi na ba Congolais Nyonso. On m'a dit émission Oyo. Et ça, émission éveil patriotique. Tola muka to telema totika badongolo misu basaka na biso te G4 génération 4 G4 arrive bientôt quelque chose se prépare voilà donc c'était votre frère votre ami Jerry Mukuna des pères et des mères je salue cet homme là oh le là salue que mboka na biso et comprendre mon souper la mouka. Noël, Chani, moi j'invite. Donc mutu o le landimi afinga manae atonga ba menacer même. Bazo menacer pas batu. Il y a des numéros oyo atie na tweet moko boye abi mutu moko na Belgique kuna azo menasaka chaque jour. Azo menasaka. So na ce numéro na ko chango po mo na numéro wana. O menacer Noël Chani. Paul Obi nyonso zonga na bana mboka do abi mutu mabe bande konanga vraiment nangi na kanda bolimbisa ngai nangi na kanda makasi mais ata bolimbisi ngai ona lobi etikali nango mais nangi na kanda pona congolais pona otikala congolais ginze tima ndeto mona mbala sima pona émission mususu ya na motema ya kufungwama pona motema ya kufungwama yali lisolo ya ngai na ba congolais nzambe apambola bino nzambe aza na bino ndeto kotani mbala sima poto solo la lisusu makasi mais nangana bosana émission oyo boyeba ke zo de kana Allegra TV venez vous abonner nombreux na chaîne na bino Allegra TV bande ko nanga ba congolais pona tokenda liboso ciao.